Satan, côté la bango, babunda. Satan, côté la bango, babunda. Satan, côté la bango, babunda. Naïbisaki bino, lamuka muzika, c'est déjà mort et enterré. Bamususu bachaki tembe. Tozala kapé ba prophète. Mais tu as un écran prophétique te. Tolobara vérité, poulele. Naza molobeli ya béton, papi kamwa si chilombo. Moninga malamu. Micheline moninga malamu na Londres. Lisolo ya mwa na muselekete. Na comprendre te na sali constat. Bana mikili badoka nisa molobeli abonga. Ti na bongati. Ata ba politicien au moment même ba ministre. So kabele $100 à ozwa. Donc bana poto bo changer, bo lobi ke mo lobele sa bongi chaque jour na oya kozwa mbongo. Te ngana sala na présidence de la République te naza mo lobeli kaka ya fachi. Toza pe ebele. Pour un intérêt général, pour une valeur. Mais nous avons un salaire dans la présidence. Nous avons un salaire dans l'IDPS. Nous avons un fonctionnaire dans le ministère de la Santé. Donc, campagne bandi kuna que si on peut ça moi tindika, moi sampayo, qu'on peut ça été abonga na bongati. Idéologie moninga malamu ndio comprendre message ekoye panani. Nazana besoin ba soutien na bino, nazana ngo besoin. Nazana ngo besoin. Siko bolembisi, bokalisi na bonga. Je regrette. Satan, côté la bango, babunda, bako bunda, et indi déjà la muka muzika. Avec Yemoko, leader charismatique, président élu à Facebook, contre Mavondro. Naïb Sarabino, si vous avez la bâton, vous avez bangoyo. Vous avez violé intentionnellement la Constitution. C'est-à-dire, vous avez 5 ans de mandat dans chaque président. Renouvelable une fois. Bango, je ne sais pas violer qui, Constitution, bâtir mandat ya 2 ans. Donc, il y a mon frère Martin, 2 ans. Atikeli, vieux JP, Bembasquin, 2 ans. Il y a un arotika, donc, bachare robimato paratambang, ma dintami libela. Allez là pour voir. Katumbasquin, 2 ans. Adolfino, 2 ans. Matungulu, Nandembi, 2 ans. 2 ans, il y a Pamba, il y a Lamouka, ce qui 6 mois, ce qui 3 mois, ce qui 6 mois, Adolfino, Aboyi Kotika. Et bon, ce qui est pouvoir. Oh, il y a béton, il y a Fachi. Bon, il y a une image dans l'église qui awa, la garde républicaine. Balobi que tu peux protéger le chef de l'État dans un sacrifice suprême. Vous avez battu balo bandenge wana pona yo batika basi na bana na bango pona yo mais ko tika sous pouvoir te metala ba Adolfino kaka ya la muka wana alingi ko tika te et indi pourquoi et commis boyoka ba cause d'abord l'égoïsme. Adolfino a kotika te Adolfino akangami libela donc président ya la muka musika libela donc égoïsme. 2 positionnement
frère Martin ayebisa Dolphino yo to mon clarté au commis corrompu d'ailleurs on soutenir Mukebai po bafinga ngai ye pa yebisi yo pêche nga na parler de simba te chaque jour finga ka baluba nga na mère na mpimpa et simba sosute po finga baluba siko nga bomina nga muluba na mpimpa et simba te soka benga nga Ameriko mama Venezuela Ameriko alingiti abime yo mobile master na yo ton ami m'insulte ou nous insulte nous les luba master nani frère Martin ozoti ka ende ngwana afina basa baluba siko na mpimpa nga muluba ozana besoin nga pourquoi donc conflit est comme tina Palestine ya Dolphino pour momia Dolphino muluba siko moi ça muluba kangelo kanda na mpimpa au plairait OK ni wapi ento bandi danse la tête pour les genoux pieds ba vérité bimi donc corruption Dolphino abisi non yo lobi nanga abisi yo zo balanga ngana soutenir Mukebai mais yo pense que Mukebai a raison aujourd'hui no benda likonda côté moko boy peut signaler bisote aujourd'hui ayo moko aujourd'hui bisa image à la muka na ibisi bino confusion et continenga na otina ka sata côté na bango bien donc ba bagare to filmer bango omoni nde bato aboye o bagana ke élection te botala bolobaki yo bato bandu nde bafotaki fayulu mingi o bango nde basalaki ke nokwazwa bazali bena Kisasa parce que Kinshasa oyo ezali province oyo ezali attaché na deux provinces Congo central na bo Bandundu Kwango tout ça dans la grand Bandundu. Alors message d'intoxication et yaki na Kinshasa pe na deux provinces comme quoi que frère Martin c'est notre frère parce que dans kata Kinshasa awa ba Congo baleke belé parce que il a dit deux provinces où il a dit attaché na ville à Kinshasa c'est-à-dire biso bantando to ko na biso makolo bayaka pe bayaka bango makolo na biso bantando na bayaka to uta biso na royaume Congo donc to ka eloko moko donc ba Congo bala ebelé OK na njili bango na bango OK na selemba obumbu bango na bango kasafu beaucoup to lobati toza ebelé na ville. Alors intoxication kotaki na Congo central et puis na bandundu comme quoi to soutenir ndeko na biso frère Martin to landeli pe boye ki ndeko ngo zo yebanati c'est flou mais ils ont là qui peut fausse information chers internautes vérité désir ne bimi na kwangu na moment nini kaka mikoloyo nani l'homme à la Bakos docteur Eteni Longondo ministre ya Saudi engambe mobali mwana ya ekanga autorité morale à iso chwapa abetaki tour na cadre ya projet ya sensibilisation ya lutte contre la faim. Donc, à Betaki Tour, à côté wana, basay la kango publicité te, batinde ki te o ba éclairer, mais ba yoki sango, mwana ya fachi azakoya, mwana ya sphinx azakoya, bota la binomoko, si réellement bato yi de peskuna basala raté soki réellement kuna nde pena bayaka ba vota ki frère Martin nde bayaki te babi kona mutu na biso te kampangi betuku mais regardez la réalité la vérité des urnes et bimina kwango avec l'arrivée ya yemoko l'homme à la Bakos docteur Eteni Longondo avec la complicité
de Junior, mobali ya pembe, achaka chokote, mwana ya Kasai, et Mike Luzoladio, papa na on monte. Tindika etenidi.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Télévision. Na rappelé bino, bouti komona vérité des urnes. Na descente ya eteni Longondo. A quelle campagne te? A sala ki publicité te? Mais bayoki na sango, mwana ya fachi azakoya. Rose Boyata, son excellence, Beta Petour, bakota ba Mayendombe. Yozali ministre des Affaires sociales. Toyo kape sango kitina nukuna kopesa bandeko na yo mote ya Mayendombe. Beta ta fois 3 ya docteur Eteni Longondo. Pour la visibilité ya grand prêtre Béton Fachi. Voilà. Na rappelé bino. Isolo na beti awa. Maman Angèle Mpumbu. Botika ka moi cité. Moi je soutiens Fachi et ça pour na ba intérêt to bandaka ngo kala, était pas comme président, na ko mo lobeli, allez, ba compte la banque. Non. Bolongo la makanisi na mutu na bino. Jeninda ya Kayembe. Bon continuer à soutenir comme moi si bon l'acheter. Moninga Malam. Micheline. Bon l'acheter. Dengi Mayar Montana. Kaka Dengi. Bon l'acheter comme moi cité. Jacob Moudingai. Bon song selanga vitesse. Bon tika comme moi cité oh. Nadi les sous, boza et belé. Voilà, mon Konziamboka a passé un message à Fundi déjà dénoncé. Ou à rappeler, parce que Binope boza musika, parce que mingi batala rabiso, ils ont mingi la diaspora. Libanda ya Congo ba voisin de ba kote la kabiso eza lokola mwasi moko ya kitoko na quartier lokola Lina Fukiao okomona na quartier mwasi ya ndengo wana ndaka ye moko et vous verrez que na ba quartier ya pemeni ba yaka même ba 0R ba bukata fenêtre ya chambre mwana mwasi na bakota. C'est ça le Congo. Ba voisins, ba zomo na kabito comme les Rwandais, ba quoi ba Congolais. Les Ougandais même, les Burundais kolobati. Nalandi ki ministre moko intérieur, ba ba manquer biso respect. Avec tout ça ba zoba. Problème exacté. Mukolo Congo est comme ça la vengeance. Bon changer malobati. Et je soutiens Bajeni ya Lucha, je crois, parce qu'il marche pour l'ambassadeur ya Rwanda azonge pana bango. Effectivement, ils ont totalement raison. Comment on doit déplorer l'assassinat, le génocide, et ça là, la Congo, ils ont minimisé la mort et puis Azara Kawana. Qu'il rentre, qu'il y a Rwanda, qu'il y a ambassadeur, qu'il y a Rwanda. On en a marre. Boliko va la pas la binoté. Kalouvoa ni muluvuilu. Boliko va la banda ko na binoté. Boliko va la mboka na binoté. Kaka Congo, ba richesse ya Congo. Mais boyi batala mayele. Kobo ma ba innocent batala ba pauvre, facile à résoudre le problème na bangote, vous les tuez comme des bêtes. Yango fachi faut armer à makasi. Este wana mobimba. Faut de la sécuriser. Bah, radar. Pourquoi pas qu'on soit satellite? On a quand même des moyens. Et s'il y a des frontières avec des frères rouges, quand on a une infiltration, ils ont raté. Bah, voisin na biso. Est-ce que Burundi est goloba? Parce qu'il y a un excès par la bisoti. Après la sanction, il y a Allemagne. Il y a Rwanda, na Burundi, na Maboko, il y a Belge. Je crois que vous connaissez l'histoire. Les Belges, ils ont accédé au Congo,
c'était République du Congo belge et de Rwanda, Urundi. Burundi, Urundi, Babylon, Keba, Nexa, Boye. Les gens ne peuvent pas biso, minimiser biso. Fachi, vous avez un grand devoir de redorer l'image de ces pays. On a pas dimension nyonso. Blague ezate. Nebi Kalamingi était relancé message de recrutement volontaire. Il y a 1000 euros pour servir sous les drapeaux. Il faut renforcer este wana. Nebi ke mokonzamboka atindi déjà banoko baza déjà kuna oyo ba unité musu mwana loba awa ezate. Na présenté ma condoléance na maman Marthe Kassalu dans la derrière ya kufela ki petite sœur. Certainement ce soir si ba ko enterrer la fin du mois moi viongolo na beta ba tour pe kuna ko assister maman na biso maman oya battre record 2 ans à lalaka na ciment na poto en plus à battre record ya ba veuve nyonso maman Marthe Kassalu n'est que calamité beaucoup na béton quelque part beaucoup sont ensemble pour l'enterrement ya ndeko nayo tokozala wana tindika akozala. Merci na yebisaki bino côté kuna masolo si ekufa nango talanza menenga salaka na do senga na satana a côté la Dolofino na frère Martin babeta na makofi. Un temps la muka vous allez vraiment enterrer pour dire bon. Nalinga rabino ya trop. Ce qui bino bodo talanga te na ko vivre te. Bino bakolo chaîne. Yango ata bo finginga na répondaka te. C'est la démocratie. Ata bo critiquer nga na répondaka te. Isa chaîne na bino. Mwana yo mokata bwakeli osoi. Oboya iti. Donc vous êtes libre de critiquer, de finga. Nazongi sarate pour ceux qui bino so bokimi tindika to kangi chaîne vie comme moi passe. Pour batala ka eloko mokote bon to ta ministère te bino be boza très important. Donc botala ka tindika bo s'abonner davantage. Bo kotisa batu davantage. Bo yebisa bango botala ka tindika ezana ndeko moka mobali kuna lobaka moi bien. Na moi ba humour, c'est pédagogique. Pour le stress, tout ça. Donc, merci. Naya qui connaît Sabino Lelo, que la Mouka, c'est déjà mort. C'est vraiment mort. Et enterré, Satan sa côté. Et puis, deuxième partie qui était Longondo, Abimisi Vérité des Urnes, Nakwango. Et troisième partie à l'émission, on a que le chef de l'État a dénoncé. A dans les Nations Unies. Makamia Est, ils allaient complicité ya ba voisin na biso. Nzamba songa fachi akoma président ya Union africaine. Comme ça yemoko apesa ko ba sanction. Yo Rwanda yo 2 ans mai wana bimati. Uganda yo tokati courant 6 mois. Burundi bino kutu bo mutolaka na nguba embargo mutosoma nguba ya Burundi azate. Un tabadaï. Et monsieur Sili, merci. Nabinotu. Naza na besoin, ya ba soutien nabino. Tindikala na bongite. Na idaka mokonzi ya mboka, nasalaka visibilité ya mokonzi ya mboka gratuitement. Nako vantango te bomonaka ba descente na salaka bomonaka mbonge utaka ipana ngamoko na ba partenaire langa mais todo pesa na compte partie pour la visibilité ya chef de l'état yango pesa nga kombo wana. Merci beaucoup et à très bientôt.